est comme confirmé la chanteuse Karine Mokonzi chez Fally Ipupa. Faut qu'on imagine Kangope, la chanteuse Karine Mokonzi, abando lobakaka, pona, F victimité, mais fait tiringipe et koko salama, na Fally Ipupa. Les kambomuso solisusu ezana kati, yamakasi, Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi na kanisa, tangu, bomoni ye deja boyebi azape na la Chine na ye, azape la chanteuse. Pe mingi bazomituna eske Fally ye moko akondima. Wana bomitungisa te. Fally pona kondima Karine Mokonzi, akondima ete po Karine Mokonzi alobiki akomi na F victime. Fally fandima Karine Mokonzi na musala oyo Karine Mokonzi akopesa. Na image oyo Karine Mokonzi akopesa na F victime. Po Fally Ipupa ye andimaka nde musala. Andimaka elongité, kosekate, gentité, amour te. Andimaka musalande. Alors, Karine Mokonzi, Fally ndenga zawana, sabikisaye to abikisie. Oui, Fally ndenga zawana abikisie. Abikisaye te, me abikisie nde sikoyo. Na ebite koma, me abikisie. Alors, Karine Mokonzi, na sima, ya Fally na F victime. Est-ce que Fally ako bénéficier? Bien sûr, ako bénéficier. Bandeko, botala malamu, ba pasteur minene boyebi na Congo. Pourquoi bazalaka ba proche et ba politicien? Po bazana ba ndimi. Nde mwana te? Oui, bazana ba ndimi. Mondimi la kisi chrétien te. Et la kisi peteke mutu asambelaka nzambe. Non, mondimi ezali ngala. Bozo kango bien. Et la kisi mutu andimelaka mutoyo. Do ba pasteur mukuna bazana batoyo bandimelaka bango. Ata balobaka bandimelaka nzambe, bayaka osambelaka nzambe, mais bayali bandimi ya pasteur mukuna. Bayali bandimi ya Denis Les. Donc la Chine, Karine Mokonzi, azana bandimi. Donc lokola azana bandimi, yemoko ayebo loba. En tout cas, Fally aza déjà na bénéfice, et ça déjà eloka bien. Pe Fally ayebi yango, siko yazo zelande amona musala. Awa tozo lobela pe musala, na kanisa tomonaki, Karine Mokonzi, mwa makambo asali mikolo déjà, eza kutu mwa makambo te, me makambo ya minene, Karine Mokonzi asali mikolo yo, pona makambo etali, famille ya Fally, bomoni ndenge pesi déjà. Sikoyo, célébration ope basali, ba fêté, ba sepeli, ba meli, ndenge Fally azui disque d'or. Na kanisa, bomonaki bango wana, na la mama. Soki basalaki mwa fête, na la mama, parce que la mama, yepe a contribué trop na Fally. Boyebi ke la mama, na Karine Mokonzi, bayoka naka bien. Na kanisa, bomonaki la mama, na page na ye, ndenge asali makambo po na Fally Ipupa. Voire même, la mama a dépassaki. Antimaki abenga Saratola na téléphone. Abondela ye, asenge pardon, atika. Na kombo ya bango bana ba musicien. Biso nyos toyebi, la mama azali mwana musicien. Azali mwana ya Seigneur Tabulei. Alors, esuki wana te, esengo na bango, aye na ndako Karine, ba fete na epe elongo. Na kanisa, bomoni la mama, na Karine Mokonzi, ba fete yango.
Alors la mama ezali pe devoir na ye a renforcer relation makasi na Karine Mokonzi ndenge bango de baza batu oyo bazo pouye Fally Ipupa baza sima. Bien sûr la mama ya koloba aza sima ba musicien nyonso po aza mwana ba musicien pe page na ye esalelaka bato nyonso mais ayebi eza bongo. Pour Karine Mokonzi, les news des stars est commis déjà qu'on sympathisait na ye pote a commis na une victime pe alobelaki famille a Fally kitoko. Alors le kola Marie-Laure a commis qu'on sympathisait na ye et la kisi les news des stars mobimba et sympathisait na ye. Pour Zoro Mabiala déjà a sepelaka na Karine. Alors la maman a yebi bien côté kuneza camp anniversaire. Yangwana la maman a koko suka kaka teke azalaka toujours na page apesaka Karine Mokonzi moi makambo Karine alingi mais bakosala susu elongo la mama bako travailler elongo na Karine Mokonzi na makambo ya Fally Ipupa ndenge ba travaillaka elongo na makambo ya Beda Show. Yangwana la mama yepe na sengaki merci. Alors bandeko Karine Mokonzi ndenge azawana foko zwakaye na niveau moko obozwilakaye me bo bakisa lisusu. Pourquoi na lobi foko bakisa? Na zongi susu na likambo ya ba pasteur. Tomonaka ba politicien, ba konjamboka, bato bazana mbongo na Congo, soki akute na pasteur, soki bazo na pasteur, ba pesaka bango ba mbongo moko, en tout cas, ba enveloppe moko pesaka. Toujours po bazana bandimi. Mais Karine Mokonzi, ye moko alobaki yango na monoko na ye, mbongo oyo Abeda Show pesa ikie, moto moko te sa pesa yango. Donc, mbongo oyo Abeda Show pesa kie, ezalaki 5000 € du coup. Bandeko, Karine Mokonzi, moto nana pesa ye plus de 5000 € du coup boete. En tout cas, ngana kamwaki. Et ça là nga penza na réfléchir makasi. Bozomona pour Karine Mokonzi aza n'importe qui te. Aza na bandimi ebele koleka ba pasteur. Mais ba pasteur obomonaka ba pesa bango ba 100 000 na mutu du coup. Pourquoi? Pote aza mosala nzambe parce que aza na bandimi. Azo kamba population moko boye. Bandimelaka ye. Alors lokola aza na bandimi ba politicien ba yebike kozala na batu simano eza très important. Ba politicien kaka ya Congo te na monde entier na mabele oto za na planète nyonso même les États-Unis. Soko za na batu ebele balanda ko na sima. Donc l'état ko chayoka parce que oza capable ya koloba likambu batu wana basali etepe mobulu na mboka. Vous comprenez? Alors Karine Mokonzi azali mutu kaka teki bakabelaki ba 100 €, ba 50 €, bato minene ba okabele 5000 €. Bon, pona boss Abeda Show merci parce que aza mutu moko apesa mbongo bongo. Mais sikoyo na kanisa bato bazala mbongo ebele ba pusa na pembeni ya Karine Mokonzi foko matcha volume po grâce mbisi bato minene neti wile toka pusa na pembeni na ye azwaka plus wana du coup. Alors Karine Mokonzi azana bandimi koleka grâce mbisi azana bandimi koleka ba pasteur. Mais comment boy? Bon, tozongi na likambo ya un victime. Ba royaume en tout cas naza sir boza d'accord na Karine Mokonzi. Boza d'accord boyebi pe bilobela oyo ezolobama. Pokaka ba yebi aza puissant batu mususu bakolimo. Mais ba royaume bino moko boyebi nga moyena lobana bino ezate. Boyebi bien vomie misusu balimwa boza na Karine Mokonzi ke bozala na batu wana oyo zomona mutu lokola Ken Piana tango likambo ye na famille na bino ya king poso ki famille neza bien te mwasi naza bien te yepe musala akosala ngo bien te boyebi yango pe bien moral ekozala te. Mais Ken Piana azo parvenir ya koloba mwasi nae femme nae légitime ya ndaku akabaka te
Maman mwana na ye pe o aza na France bakabaka te. Donc azo ridiculiser bango, azo critiquer bango lokola n'importe quel moto. Or que ye aza muta F victime. Aza mutu banda abanda ki carrière ne na YouTube. Batoyo bakotile mbongo ezaka Karine Mokonzi na kolobela F victime. Soki pe alobelaka F victime ezali po Karine mutasala kiye po na kotake Karine foko kende na F victime kokende biloko ebele pote akende akoma oyazali. Alors kaka F victime esali akoma o ndenga zali Karine liboso nzambe sima Karine Mokonzi à partir de Karine Mokonzi azui F victime bino tu boyebi biographie yango inutile na expliquer bino. Siko muta bongo à critiquer, à saboter, à dévaloriser. Ba oyo, ba boti bana na leader. Ba oyo, moral ya leader. Ya muto ya zali, mutu ya makamunios, cerveau. A kende critiquer bango bongo, a chola bango. Asala na ba geste wana penza, ezo la kisa, azo chola bango, azo swa bango, loko la bana boudin. En tout cas, bato bongo atasali musale belé, bogolobane bon et coquille. Il tire boloba merci. Pour efuta qui est bien, à mata jet privé, à France. Alors, ce qui Karine a longoli, ma besa wapi. Pour ye Karine mutasala, pour alo bakabongo. Siko Karine soka ye moko. Balongwe. Karine azana force, oyo, boyebe expérience na ye. Azaka toujours na bato belé, balingaka ye. Mukele kete kaka, bango balinga kete. Et là, bato muso bakansaka ke, bato muso bayina ye, parce que mukele ketango, bazama kelele, lokola li kelele. Mais ebele o balinga ke, bazaba silencieux. Lokola, basango na Vatican. Bon, nga papa Robo na sukisia. Botika la malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.